a souffrance à Rolia, moyen de vivre. Dans moi aussi, on a besoin du papa. Parce qu'on entend le ensemble, les papas zaté. Tant papa zalaki, avec les robots dans les fils que les papas dans soi. Mais ta papa est beaucoup fort, famille à papa dans l'exigence. Mais t'as les cas où là, il y a les bosses. Vous avez le choix de donc ça dit mungana autour donc client au sein vous planifier na e comme on a allons moins loco mais il y a celle aussi sur bakata c'est souki celui to komi boloba boy na ba TV trop c'est trop passer l'équipe papa trop pour qualifier en tout cas il y a qu'à soutenir biso pour tous aka biso moko ta ko aider biso azate biso de merveille ndenge na biso moko na ndenge na biso makoki ezate. Bonjour, Bandeko Balandi Batalia, Vision TV, la chaîne de mozingolisation. Boye, Malam, Namanara, la Bino, Congo, Nabiso, Babi Congo, Nabiso, de Betamasole, à Congo, Péa, Congolais. Voilà, aujourd'hui, c'est bien les fameuses, le Bosso Micro. Merci à Cédric Mukumbi, merci ma caméra. On a vraiment donc assuré l'image à TikTok. Vraiment, Bandeko Balandi Batali, les lots Tamboli, tout le monde a vu la Kinshasa. Tobino, tout écoute, on a Bandeko Nabiso, il y a Fazer, Balana, Libanda. Vraiment babite na biso masolo ba risque nini bakuta na bango à travers bangonde toyoka bosenga na bango ezalaka nini na gouvernement et puis na bandeko nyonso baza na makoki ya kosunga bango donc à travers mission Congo na biso nde toyoka bango quoi. Donc voilà tozali bongo na ville ya Kinshasa tokutani na ba fazer na biso oyo tobinga ba fazer bazoluka lolenge nini ya kote. Donc voilà, donc tout le monde na bango déjà baza awa tosolola. Mbote ndeko. Moi makasi donc tu vas comment on pardon? Vanessa. Ouais, tout ça maman Vanessa. Maman Vanessa. Donc yo pe chege to fazer. Chege. Yo chege. Bandi boulot to kopo, banambula. Depuis 2015. Toujours pas 2015. Depuis 2015. Si le lot. Si quoi avantage na eux na ba risque. D'ailleurs, tout le monde a des avantages. Les avantages, nous avons des avantages. L'avantage, c'est souvent sur la vie. On a Olimbisima Vanessa. Alexis Lombon et Rocabella, toi, Alexis Lombon pour vous signer cop. Et Alexis Lombon et Robosa. Un bon Robosa. Ninga Cabello ou bien Ninga vous signer cop. Ninga vous signer cop. Un cop, on a supposé, on a tantôt, c'est la cop, on a ça tantôt, ça va faire ça va de 5 000. Mais 5 000, tantôt, à Bossa, il peut payer 50 000. À Bossa, il peut confondre 1 000 francs avec 10 000 francs. Tu peux t'en appeler. Mais na butu wana no lobi wana so Alexis Lombon cop ngo ya cop na butu wana cop ni cop ka boteka nzoto cop ka ya boteka nzoto mais ba risque ni beaucoup tana na ngo nditsi na butu wana no lobi wana ke no cop boteka nzoto est-ce que ça rappelle ba risque beaucoup tana na makasi ndetsi ni ba risque msoko kutana moto moto nyongo okutana pe basoda na biso ya lelo air tardif bamonelo mbongo botoli yo okutana pe na mobali mosusu alali yo pe apesi yo pe mbongo takimi bariske ebeli oza riske mobali alalinga apesi te arevendike atira molai opesa riske zela bandelo lobi nini risque wana euta risque wana euta apesinga mbongo tokushe na ye mais azalaki na kwiti parce que selon nde tozokushele na préservatif na kwiti aejakile te nga mpe namoni ke temps eleki alenga déjà temps nainvote nakende nde na revendike nakende bongo nzoka ye nazalaki na molangi akretien okibisa na kibisa elonde okatanga donc ba risque makasi yango wana ba risque makasi yango wana okutana na bakuluna okutana na basoda donc ba risque eza ebele bavantage ya mokie ba risque eza ebele avantage ya mokie ba risque ebele ndenge boyoki bandeko alors sikoyo lelo oyo soki mokute na opportunité ya mutu moko boye azwa yo atia na palais est-ce que okoka vraiment yango wana nde souela
yango nde asouye na yo okokami ovandisi ma esprit eno ozobukola pale nakovanda mpo nyonso nazalaki nango mposa da na sani namoniki nazwi yango eloko te nazwi mobali moko alingi avandisa ngai azwanga charge mamutu nakovanda na ngai nasali mpe foye na ngai alors Vanessa ndenge toyeba nini etinda yo ezalaka influence baninga moto etinda yo okoma na kopo oyo bie ezalaka yo moko nde moto omonaka no te nga Vanessa banda lelo nakoti na kopo oya kopo ndenge naya kopo na souffrance naya kopo na souffrance katanga mais ntango père ayeda ye donc ochika ndenge ozala na chigele na desisapela super qu'est-ce que là non va te voir là non vous avez D6 na na D6 à pédagogie mais nini etinda yo souffrance ndenge olobi wana quelle souffrance ongo ezalaki ya ndenge nini esalaki okoma souffrance oyo etinda wana bima libanda premièrement ezali souffrance ya kolia moyen de vivre kaka naza mwasi fonaka napesa lipapa parceke naotala moto osomba lipapa aza te ntango papa azalaki abendeki kobunda le fiske te lipapa nazwa mais ta papa ekokufa famille ya papa na négligence natali kaka bolanga ya liboso ezali na choix te tomona bima libanda sikoyo okosenga nini na baoyo mosusu basungaka mpe bato oyo ezaka otalaka no te Vanessa nde nayoki wana aza mpe D6 vraiment soki nangi namona ye bakomona o nde nini mpona bato mpe basungaka bameka mpe kotia loboko mpona komona eza facile po bacontacte ka chaîne bacontacte ka M Vision TV bacontacte ka PN Famoso dans le travail Lorient Kisalu komona Vanessa bacontacte ka chaîne oyo nde bayipesi nazali nde bakoya na lisuya mposa kosunganga asuni ngai ata na niveau ozongisanga betine eza mpe kaka bien mais basunganga ye bakoyo bakonza mboka batikanga te depute nanga Patrick Muyaya batikanga ye te ntango atala émission oyo ntango oyedela vraiment merci na Patrick Muyaya son excellence et donc basolongo yango tobai toya okutana na basheke na bafazer donc bakota makambo oyo na ndenge ya volonté na bango te mais na ndenge ya basouffrance bapasi banini omona bakiti mbela kote na yo vraiment honorable Patrick Muyaya ma Vanessa azala na epi mais tomoni ke bazali moko te aza pe na mama mbote tongo toyeba kombona mama ni donc mama ni yo kozaka na monde ya basheke etoli fasi yango wana alors mama ni nini etinda yo eza nini bapasi mpe ka ndenge ndeko alobi to ezaki yo moko omonaka rino te kote wana kopa ngo nemisi ezofuta ona figure bon nalima ya monza libanda mpona biloko nakuta nango yango esengaki nazala oyo naza lelo okoexplike biso biloko yango ata moko bien nde toyeba soki eza nini mpo lere mosusu mpe tokobakisa mpe baide bon ya liboso na perda mama papa nanga na nzela bandeko na ye batiela ye poison mpona lopango deuxièmement na maka mama nanga mpona chambre na ye moko balekisa ya kofa nde na ye kotikala kofeli to batikalaka na ngai bakoka kobokolanga te bayebisi nga naza mwasi na midebe na ndenge naomina esengaki te tozalaka mosika na famille vanda mwa libanda na mwana donc eza te kona outa na balibanda ya mboka ale mosusu oyeboye mpasi mais oza na famille na kati ya Kinshasa mais bacadre wana kaka ndenge olobi wana esalaka eno obima libanda alors okosenga nini na bato oyo le mosusu bazolanda biso te ya babonne volonté basungaka bato par rapport na ka na yo oyo eza nango naosenga liboso na papa Félix Tshisekedi Tshilombo maitisa mwa volume kobayoka yo bon naosenga premièrement papa Fati Félix Tshilombo Fati Beton tala biso bana yo tozolala libanda en tout cas sunga biso na motema moko ndenge yo otiaki ke tokokende molongo motu nyonso azala na ranger mais biso bafoisin toa na ranger te toza à la cave mais tokosenga na yo papa sunga biso bafoisin surtout ya biso basi bana basi tonyokama fort olala boye baye babengani yo kolia boye babengani yo tozolia na bacarton papa olalaka na bacarton
papa Patrick Mouyaya mwana ya bumu nsima ya école technique tala biso mona biso en tout cas nakosenga visite na yo awa na Selembao na veniki Selele pa chef Makiadi soki oye kotala biso papa oyo nzambe ozonisela yo ezala bien mpo osungi mpe baye bazangi baorphelin na bafazel eozala bien mpo mosala na yo kende liboso papa yaka koyede biso tosuki soki tokomi koloba boye na batv trop c'est trop pase eleki papa tokoka lisu te atuka yaka kosoutenir biso mpo toza kaka biso moko moto akoyede biso aza te tozodemerde na ndenge na biso moko na ndenge na biso makoki eza te me nayebi ke mpa na bino tokozwa solution. Mama, yo kombona loba kuma makasi Plamedi donc yo ke fazer yo ya ke fazer pour mama papa basala divorce sikoyo banani bango mosala motema mabe bandeko ya mama bango mokotila mino esprit mabe ndengo esalaka oyano libanda sikoyo bariske nini okutanaka nango donc ça dit mumbenga wana oyo toloba donc client oyo bosayani boplanifie na ye po mona alongolo mo eloko mais ye asayeli lisusu bakata bon sa kopesa bikombe sikoyo kosinga nini na bato basungaka bato to na bakambi mpe ya mboka oyo olia mosusu neti na ministère ya jeunesse oza jeune loyi mpe towana besoin na ye okosinga nini osengaka misi ya faza akomisa ya biso ya faza ya basi tozonyokana tozoya bisika bien te tozolia malonga te okomona mingi bazokufa mpona nini ana makambo ya bien te tosala ana ni o lupango o ndako o bisika ofandela te motu so ekoki tolalaka libanda bato bana beso bakuti bana basala mona beso mpenza balingi te otikali lobeka ale en tout cas donc bandeko balandi batali tokomoshite na biso tokoma na suka émission na biso vraiment nde tosoli na bandeko esali pasi vrai pasi ya kosakana te abeda shur ya wili mushini koda mboka bolanda biso vraiment bandeko namoni mama Vanessa bolandi mama na biso donc baza na besoin lisungi na bino bozelaka ati na bapropagande donc ça dit leo lelo mpe bokita mabele bokutana pn fameuse aussi moi donc ça dit tomona bamama baza na besoin ya lisungi na bino pour ke balongwa mpe na bacondition oyo olala libanda ezopesa mpasi kua vraiment awa tomoni mpe lisusu toza na ndeko mosusu ya ndeko mbote tongi toyeba kombona donc yo mpe lifaza mais nini etinda yo ya na monde oyo nous itinanga toya na monde toyakango na volonté na biso te ndi mama otaki koloba mpona bakoko nanga oyo bakufa yango shaki wana yango esala biso tobima bafamille mpe balingai biso su te présence na biso mpona bango ezalaki kaka mabe yango toyaki na bato mo asala te yango tobima na biso totika bango mwana so na kaka libanda okoma osufrir makasi sikoyo na bavi ya libanda ndenge yo kolanda mere estce bariske nini neti yo okutanaka nango ndisinga mwana mobali mpo bango balobi ya bango basi mais yo pisiko mobali riske nini okutanaka nango etanke mobali na libanda riske nakutanaka nango na butu na kolala mpe bobalinje bapatrouya baleka bakangi ngai apesa kuluna eloko nasalaka te yango wana bariske tuka mpena kokutana mpena miyibi mpe baselinga mpe mabe mpo namoni bango bazosala mabe ntango bakomona nga baolinga te batikanga bongo donc yo ya shege te noza fazer c'est ça toboni po ndenge olobi wana ke nyonso okutani na bamiyibi na butu batresaka yo bakobeta yo banini tusa ça en tout cas donc merci à trop bandeko balandi batali bino mo bomoni ke non partout na poto botala biso partout donc toza na besoin lisungi na bino mais tokomona biso juste na suka mais toyebi te bandeko so baza na mwa mbote ya kopesa ata na baoyo ya bango mpe bayebi banini ndenge ezalaka donc mama tokomona biso na suka
toya kotala bino mbala nsima bato balandaka bino mpe baolanda bino na minute oyo okopesa banani bambote oyo eza keno nani lobano mpe ya suka ya soutien epai ya bato mpe bakonzi mosusu napesi na mbote epai ya mama na koza biso Tibetan. La personne qui est député na ngai Patrick Muyaya nayebi ke kotala ba image oza les 7 députés na ngai on a voté depuis le début si to koma na minute papa la personne mbote la personne Patrick Muyaya mbote la personne papa la biso Jatiningo le gouverneur de la ville de Kinshasa et puis la personne mbote atala kande tozo vivre alobata momo ko na biso to bika voilà. Donc merci à tout le monde bon yo pesi mbote na mabe ya liboso na pesi mbote pa Fatima Beton voilà ya mibale na pesi mbote epa ma papa Molière misato apesi mbote na bandeko nyonso oyo balandi émission nzambe apambola bango na bakonjo nyonso batali émission oyo aza choke aya koluka kaka biso na chaîne oyo akozwa biso ya kozloba eza mingi te papa mama Denise nzambe apambola yo kende liboso na mosala na yo na kombo na Yesu Kristo. Vraiment donc on a moni na kombo na Yesu Kristo elobamaka na l'église te donc ça dit tikoto pe kombo ya Yesu Kristo ezali quoi donc masa bon yo pesi mbote na bana bana bato mingi te napesika mbote kaka wabelanga Patrick aya atala biso asunga biso soki asungi biso nzambe abakiside bamikolo na ye. Donc vraiment Patrick Muyaya bon nyonso baleli ministre ya communication donc bon donc yo monuka yo momoni donc voilà quoi maman bon yo pesi mbote na nani maître mo folima asa kasunga biso poto kumse auna na bokonzi vraiment tozozanga kolela biso eza pasi UNESCO asala alongola biso pasi kolela ya miso na biso donc alongola bino na viwa libanda bokoma na esengo en tout cas merci à trop merci vraiment donc bandeko balandi tokomi na biso na suka tozalaki kaka mpona kobeta motu komona bandeko ndenge nini bavivaka boyoki bino moko bariske bakutanaka nango boyoki bino moko bosenga na bango ezalaka nini surtout na bino nyonso bosungaka bomeka mpe kosunga kwatu mikiliste vemba le descenda napesi mbote wana namoni Mireille Vemba napesi mbote na pegi sonne pourquoi pas na dirke luyeye sek wana basalamu nanga quoi ça dit côté wana et puis na massa nanga mishaka pour les leaders quoi donc mbote na yo et puis pourquoi pas mbote na fils à papa mbote na bino nyonso bakalwa bana kitambo bana ngiringir bana Tokyo bana Kave donc partout de Kinshasa mbote na bino et pourquoi pas mbote na Jicle Mbela ya mandungu quoi donc mbote na yo mbote pe na moni bongo na Christian Kambela na moni mbote bongo na Wajulu Kisalenine Maluta na Luanda donc mbote na bino belé moi c'était bien fameuse dans les travaux rien qui ça l'homme de son alembo tomola mo sapato zangi ya no diba souffler ya no webate opesi ya no kitoko nde bande wapesi ya no batete bi on a pété comprendre que non Jésus chintunga quoi botika la malamu na mabota na bino busunga bati boya busunga bande osala bien ciao.